On va plaire bon te kosulana moi quoi ba musicien mineno boye bien Ferrari Ferrari qui manga trop ba fan nanga na habité faut ebsabino qui manga poani. Bonjour Ferrari. Bonjour Vanessa. Bonne santé. Ouais, santé toujours bien par la grâce de Dieu. Makambo non normal. Ba fan nanga damba ye ba poani okimanga. Ba fan nanga akimanga na ko bengi 1000 fois Ferrari tout ça ndengeni et ba contre-temps ou bien mambo belé. Ouais, ça va musala na kimakota. Na kimakota yo mo ya ka mona ba mso ya boy to bandida boulot. Moi na kita to ça l'émission ezate. Un jour musu to biso répétera trop na semaine to répétera trop. Entre temps ba jour musu tikane za mo mbata fo ta webiga ne jango tambola. C'est ça mais na ko kimote. Na linga ko tout na linga peu mission trop. OK. Voyage l'équipe bien. Ouais, voyage l'équipe bien toujours par la grâce de Dieu. Oui. Ouais, j'ai l'équipe bien. Et puis Simons Plaza, qui tombé, tombé vraiment avec le Igwe de la forêt, le roi de la forêt, vraiment. C'est là qui n'a pas de CNL, tout le monde qui peut présence na yo et ça là qui on est ni plein wana l'absence na bino monte que vous manquez peu ba fan na bino balinga bino. Surtout to manquez ba fan na biso ya monde entier ya Kinshasa ya partout balinga rawenge. Taka biso mesana ba fan na biso na semaine tout le monde en a bango 3 fois. To mesana c'est ça korzonga na biso to mona ki bagi na nzala na biso bagi na nzala les rois de la forêt yo mona ki dimanche plein. En tout cas félicitations à CNL David Nsala, Thierry Lando, Jimmy Mukendi. David Nsala l'histoire Selemba donc voilà. Merci Nabino. Merci na ba fan tout boyaki. Oui, Ferrari te dit que yo peut au salara vraiment voix na yo vraiment et ça l'aura plus et motiva plus na quatre orchestre mais après absence à ma musicien nyonso on se retrouver qui ndenge nini que les loba musiciens so ba kendaki to monika tikala ki Ferrari si je me trompe pas bien de son azalaki na quelques musiciens au bazaki na sima no beta boza na première phase et deuxième phase ba ya ki sou ko accompagner bino et c'est pas ça une ondengeni tawana. Ouais, Wenge musique à maison mère ezali à Big Boss le roi de la forêt. Yaza moteur donc nous faisons non tellement bien. Tu sais que tout ça bien. Il y a rien de mal. Mambo marché vraiment bien. On va contrat carnet za monene toujours beta ta Simons Place. Donc Big Boss le roi de la forêt de Makambo. Ouais, yemoko. Yemonde makambo soumis des sons accueillis bobengani miel des sons il paraîtrait bolingi soumis des sons à part mambo bela salaki na kata wenge musique à maison mère mais lelo ndenge izo circuler que bobengani yo information yo pesa na ba fan na yo o balinga parce que tu fais partie aussi à wenge musique à maison mère. Ouais, bah fan to balinga maison mère bo continuer toujours kolinga wenge musique à maison mère pour nous décevoir binoté. Comprendre, bon, ça toujours fidèle, on a toujours travaillé, toujours pour nous recevoir. Bon, 7 jours de la semaine, bon, c'est la paix formidable, je à Kalaté, Bonis, bon, on s'est retrouvé quoi. Mais Ferrari, toi, le maman, il y a miel de sang, toi, le maman, miel de sang, parce que miel de sang a participé à qui paie. L'absence, ça va musser, bello, bah, longa, et belé, mais bah, fan, on a besoin, bah, yéba. Qu'est-ce qui fait que les lots à l'ongwa et zaki décision il y a yemoko deux zaki décision Big Boss le roi de la forêt. Ouais, nga vaza limousine na kati ya musique à maison mère. Maso nanga pananga. Mutaye binga kolekanga azate peut-être à part Nzambe. De mutu na mutaye bien information ya vie nae privé commun makamnae. Information ya miel na makambo e poussé à l'ongwa. Faut que tout le monde y moko aza maître à vina ya yebi ko le kandenga ko expliquer ba tu comprends faut tendre sous micro ya ko expliquer yo a ko expliquer mais na bike o yebi na okale pourquoi parce que no bongo lo ba bino mingi te yo ko mi ko kizina na ma o bi que tu na charge vraiment mukumba vraiment ya munene lisusu na voix na yo pe pesaka to bi que le roi de la forêt a grand formateur à formata batebele s'il vous plaît mais absence est au centre moi vie des athées hein. Il y a mille de sons. Wenge c'est Big Boss le roi de la forêt. Wenge c'est Big Boss le roi de la forêt. Tous autres travaillent.
toke kosala mission mpona sija komba motu te mais wenge c'est wenge moi toza basoda tobundaka ensemble soda amoni ki chemin na ye s'arrêté par là na ndenge carrière na ndenge vision na ye atiki bataillon mais wenge continuaka tozali so otali Simos Plaza omonaki vide ya nini tout eyaki normal comprendre moto bato to bazelaka ezalaka nango a Big Boss le roi de la forêt mona ntango ya mataki ntango ya yaki omona eki ekolo concert ndeye c'est ça donc ela ya eloko moko mabe te bamessieurs Daniel Boudjiri bandeke bayebi ndenge wenge etambolaka donc absence ya moto moko te ezokote moto awa absence ya moto moko te ezosalaki mosala esarrete non boulot toujours kitoko wenge toujours en avant biso balimousine tozali bacafé toali awa baniko voilà bamasa mpe baali oyo bayaki tosaka mosala te voilà limousine okosala mwa akapela mo bosepesa bafani na yo oyo balingaka yo de partout dans le monde osala plaisir na papi nzola miso alingaka mpe trop okamiezi le mignon garçon ye mpe alingaka mpe yo mpe moi trop abi limousine c'est un garçon calme nga nayebi nanga te na oloba nanga mingi te parce que makambo limousine nasala nga na kini nayebi te quoi. Après moto ya betinga te nazolela pasi ya kozanga yo eleki ya moto yo pamele sango ya ebembe ibroki mvula akomi kolela mbongo akin prince de Lausanne bolingo memanga ye emema nomi udinga Leticia mavinga nanga sam nangeyo Emiliolo nakufa lokola samorai sena mbele ya sebisa naza na facilité kokanga nzala me ya santimati ezalaka na force do mamona bato nazobanga ngayo voilà quoi voilà merci obike koyemba na obisa bavo ebele obisa voix ya comme moi Weranson qui moi Jésus des nuances fait rigola qui moi obike onajana bavo ngai na navigaka na bavo tout oyo ya Congo parce que richesse na biso ya musique ya Congo eza tellement makasi nakendaka bavie nyonso tout parce que ngai secret na ngeza koyoka tous les grands na bavoka mso na navigango oyoka bato ebele lito ino fundakaki onzela owa elali nini limousine so ozwi ndeti mama kati walaike nakosi te ngai nono nandimi amour ezalaka nde jaloux limu nalembi na bayelo nandimi vraiment que l'amour n'existe pas il existe que des preuves d'amour calmez-vous chérie na bolingo ezenga kase patience oh mama mama que ta bouche ne cesse pour répéter que je t'aime tu bolo lendo kumbanga na kende liboso na tonga pe nga foyer sona yanza za kotera ngana kola mafuta ya kampakola lula ya koleka baninga nanga ya lisano voilà ba mama nzeleze bele obi ko komi ya momo mopa ouais te wana batira ngamo ko komi ya momo timo ba fana na biso balinga biso wala vocal na ngai esa ko ya boko yoka ngodo na pesi bambote na state wana moni ma copine privée Tina Chitundu na Mihaela Bella bientôt là ton anniversaire limousine et l'on nous promettre na ba fan na onyoso ba Holanda yo o ba sepela na yo ba sepela na calme na tranquillité na yo ozala toujours calme au promettre banoni ouais ba fan nga tout pe à maison mère ba fan na Big Boss le roi de la forêt à part musique na nelo msusuté je suis chanteur monsieur le chanteur limousine Ferrari Christian à part un boulot na elo mso apesa na bino nabike bino se botala biso to bolanda biso pour na boulot pour na musala alors on a promettre bino toujours naza oka boyebi wana malgré ba implice zo bakisama chaque année chaque jour nazo ko s'inspirer biloko e ko sa bino bien kala mingi te boko sepela fort on peut pas crier mais il faut chanter on peut pas beaucoup parler mais il faut faire du boulot tu vois définition musique ezaka c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable
à l'oreille. Eza voiture te, eza poto te, eza nini te, eza koloba te, eza kofinga te, eza basi ebele te, mais c'est du boulot. Alors mosala esengi respect et nayebi ke respect wana nazogarda yango naza nango envers bino bafanatique na biso mpe bato to balingaka wenge musique ya maison mère naza oui lelo so bamusicien mosusu baye orecevoir bango parce que au poste oyo toyebi te so bosa so élection to daye bokanga bamusicien mosusu oyo bayaka orecevoir bango na ndeni Ferrari na baton ebele osali na wenge musique ya maison mère. Oui, bamusicien soki baye eza entreprise chaque jour tozwaka bateste tozwaka bamusicien eza na département mobimba esokipaka na mambo wana Igo Sente aza wana na chef Bikorino Makaba on eza département na bango ntango bayambaka bamusicien baye biso toza na chanteur orchestre osa mosala bien ye toyembi na biso na ye mati prouve ça mosala toza biso bien à part ça toyembaka bango ndeti nga nazala cœur vert envers bato nayebi komona ngai mosusu nazwa bamusicien mosusu ayebu nga mona benge yaka mosusu namonaka na nkoko sa chorégraphie momena benge yaka toleka mwa nsima pas sans arrière pensée mais sans arrière pensée parce que babi on a na la zamba pla et pas ikwe de la forêt za bitumba makasi au moins bakangi voix wa saluer boy wa boakeli muninga boye wa sali boy donc après les kamuninga me Ferrari et ça la rondeni ngana nga bien ngana makambo ne yapa nanga te babi za bitumba donc c'est que c'est ça battement basala ngana na kanse makambo wana te ngana yaka boulot nanga normal na prier le bon Dieu na travailler na zongi ba je wana pa nanga te. Mais il faut expliquer bango non elo nyosala pour voir nous maintenir ce qu'on voit wana. Mais yango ka ba pesanga pa nzambe ba pesanga voix ya vivre te ba pesanga voix ya comme manda chante te ba pesanga voix nanga. Mais na ko marcher pe na banzela na bango. Alors voix wana le nzambe ba pesanga ngo na yeba ko batela ngo kaka ko travailler moi trop. Il faut pesa pe na baningati. Pour ngana pesa bien. Mais kasi muninga ba bi pona ko yeba ko lata fo ko yeba ko lula baningati. okopesa mutu na makasi non eloko yo tomona ta mosu eza bien mutu mosu amona eza bien te nomonaki yango bien epesi pa avantage na vie naoyepa tika kaka kidiba soki nayebaki mese ntango oleka ntango omoniki moninga moko ayembaka bien nakolanda ngai nalanda mayeba masa awa nayoki nzela moko bien nakoyeba nde nakobongola yango so namoni mélodie ezalaki kitoko na garde mélodie na change mwa maloba mais epesi kaka toujours fruit moko bien donc c'est ça soki olingi ko travailler olingi ko bosser olingi ko ça implique faut koyeba koyoka baninga faut koyeba ko distinguer bonne mélodie na ya mabe c'est ça donc tant oza mwasi to mobali so olingi olata kitoko faut koyeba kolula baninga ça ketchonga ke bien ninga classe yango pena ça va ngape fona bendelo moko bo il peut betia ngo côté mo pe ça va ndengo na vie ezaka teke yaka yo fola tala olanga yo te mais ebi ke question mo na poser osalo quoi musicien te hein oui. Musique eza makambo na sala musique na podium, je suis chanteur na podium, artiste na podium, émission na podium émission, en dehors de ça dans même moto. Vous avez un aspect ma musique, vous avez bien, tu es beau, vous avez bien mais aspect ma musique tu n'as pas ça. Mais na moi na ma musique na musique monotonie et ça la bon mais yo quand même vous allez na moi biloko na te. Point. Parce que cette éducation la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Rien à voir avec ma mais il faut quoi? Non, il ne faut rien. Il faut faire seulement la musique. Il faut que ça définition. So bina yemba na yemba, bina na bina, pesela na peseli. Mais en dehors nango makambo bato comme on luke comme na musique eza makamba musique eza ba vie privée ya bato na ba éducation aucun de boîte de nuit kozana basse belé kozala loyenge ce n'est pas la musique c'est éducation mutu soki bato balingi ba komisa ngonde musicien sengi bongo non wana ba musicien oyo basali musique na idée mususu na vision mususu voilà. Merci merci Limousine. Ngana na ba conseiller, ngana za na ba master team, na ba grand frère, na ba papi mbumba paka Juma, na ba monsieur Daniel Boudjiri Ribandeke. Na batu moko bazaki jamais na koyiko ça qui musique moko boue. Je peux être jeune à mon âge,
mais nakolinga te bongo na ngezaka ya jeunesse parce que jeunesse eza tamoko yobika jeune qui jeune ngeza fobo il faut boy bato bakomsu bakomo babi limousine calme na ye wana peut-être moi c'est ya puekisa ekokota na mambo na te. Non, même pas eza nde nazalaka yango wana c'est ça. À part ça naza na elo mosusu te nakosala par musique même s'engager dans la insanité, dans la brutalité, dans la boisa et qu'on peut s'en rien. N'habiter à part bonne musique. N'habiter sinon non yoka teke mutumoko boy non yoka teke ba pesi mutu trophée parce qu'à l'ingara basse belé ba pesi mutu trophée pas à loyenge trop ba pesi mutu trophée pour afingara trotter ba pesi ara mutu trophée oh meilleure chanson meilleure voix alors à quoi bon au ça makambo au lieu de ça, je vais faire ce trophée. Et ça, je vais faire ma voiture rebelle. Je vais faire ma voiture rebelle, mais le trophée va payer raté. Il faut pas payer ça, il y a un car rebelle. Il y a un basse rebelle, un trophée maintenant. Meilleure chanson, meilleure voix, voilà. Merci Limousine, comme na souka émission Nabiso, mot de la fin na écouté hein. Et là on a souko loba parce que pour na mukona lelo na ba fanatique na sobalinga kao bonando de partout dans le monde. Oloba bango ni na ba salutation na yo batum soupe ba sepelano vraiment ya trop bazo apé occasion té et on numéro et téléphone na yo pour na ko contacter yo. Pour me contacter, j'alise plus 243 oui. 80 88 66 315. On a des besoins. Encore répétant au sous-son. Plus 243 oui. 80 88 66 315. Voilà, on a limousine. Aux engagements permanents pour un négligé. J'ai mon téléphone moi-même. Sur le rabat trésor, tu dis qu'à la tortue, bayebi, Janik c'est un pote, Jidel aussi là, bayebi. Heureusement, mon roba trésor, Mouzara, Déborah Faïda, Juma Ramazan. Voilà. Baby qui est copine, n'a mon bébé à un state, comme on est Mireille Labella. Fait des anniversaire naé, so souhaité, payer ça moi plaisir. Joyeux anniversaire à Mireille Labella, Mbotama Elamu, Nzamba Pesa, Bakisa, à Foula, à bénir, à protéger, voilà, réussite Zara, tout. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Mireille Labella, joyeux anniversaire, voilà quoi. Ma souhaitant avant. Oui, à souhaiter déjà, on a la limousine, donc Star Pampambate. Merci, c'était la limousine. Te souvenez-moi trop, baby, que un garçon simple, à l'obipé qui toque. Bon, ça n'est convert moussate, convert moussabambote belé, Juventus le soir, on est toujours ensemble. Voilà. D'accord, merci à Rokar Miezi, le mignon garçon. Merci aussi à Cindy Miezi. Merci Papine Zolameso. Merci à Gabi Panzo Mkousatalo, oncle Jules, Balobi Hôtel Accenti Hôtel, Babi appartement bien kana Accenti. Donc, Accenti, on pose au repo. Merci à oncle Gilles pour un hôtel Kitoko Flash à Kitoko. Oh, Babi, on a besoin qu'on se repose bien. On a qu'un hôtel Accenti. Merci Nabino Nyonso Bozaki Wanebele pour Nakolanda Biso de partout dans le monde. Monika Ngandou et également aussi à Chimène Kiala et Judith Ngoïmos à Pembe. Merci Nabino Nyonso. Merci à celui qui est derrière la caméra, Ozé Moulopo. Merci à toi pour les images. D'ici là, portez-vous bien. Bye, 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 bye. Multirex Studio. Bana poto, bana partout, bana Suisse, Paris, Belgique, place sur Bozali, balobi événement ezaka kamoko samedi le 5 mai na kati ya Fribourg. Association bomoko ya ba mama e bengisi ba mama nyonso pona baya ko assister bongo na sortie officielle ya association na bango oyo basala na but ya ko aider ya ko sunga ba mama oyo bazali komona pasi awa na Kinshasa peu partout dans le monde. Yango bomoko ya ba mama e bengisi ba mama nyonso ba mama moziki ya Paris ya Suisse. En tout cas, boya et belle boya ko
soutenir bon moko ya ba maman oyo lelo ezosala sortie officielle nango na kata Fribourg. Soirée wana ekozala animée par balobi ye moko maître de cérémonie Sylvestre l'essentiel akozala wana pona amatisa bino kaka ndenge ezalaka. Papi de Berne pe akozala wana na musique tozala ba musicien na biso ebele oyo bino bolingaka oyo babetaka musique po basebelisa bino lokola Shiga akozala wana, Lasco le Prince akozala wana, Triple X akozala wana, balobi DVD mokonzi yepe akozala wana, Papa forme yepe akozala wana, Bianco Wawa akozala wana, Fiston la cible pe akozala wana, Beta Bass pe akozala wana, tobosen bongo te Shandongo pe akozala wana. Ba mama bomoko ba bengisi ba mama nyoso balobi na 20 francs ya pamba na 20 francs ya pamba kolia komela a gogo. Donc tozo invité bino ba mama ya partout dans le monde, ba mama ya États-Unis, ya Paris, ya Belgique, ya Allemagne, ya Bundesliga, to lo bino nyoso boya ko assister na sortie officielle ya bomoko ya ba mama. Boyoka pe bus na bango, boyoka idée na bango eza nini pona ko soutenir bon mona quelque bon na sur bozomona ba image ezoleka wana ba action na bango basalaka déjà awa na Kinshasa bozomona ndenge ezoleka na ba image wana. En tout cas boya ba surtout ba mama musique ya Suisse boya ko soutenir baninga na bino e ko sala kitoko. Rendez-vous ezaka ka moko ngape na kozala wana. Mama Veve Marie Nzenzi. En tout cas, na mbeko tingeli biso pa mama tozu yango. En tout cas, merci Nzambe apakisela yo. Ezangi mama pardon. O kansela biso pe na mbala mususu. En tout cas, tozo ko nyoka na Congo biso, tozo nyoka na bana ba Veve. Mama Luzizila merci le masango.